abengana ndeni baosanga sente allo oh ndeni osalinga sinte boyko ndeni makambo ndako etekami siko c'est bon pesa master no merci hein oui bozwi par na bino nafungolo bakope mosusu ngai nayebisaki nga nde naza boye ntango na bandako oyebisa kobanga te nga mo nasalaka masolo kutu nazalaka ere mona bato na nga bamisuku nasengaka mwa baede des fois mpe bamindele bakotaka na makambo oyo naza mpe na kati ya barelation na nga makasi na niveau msu ya bagouvernement mpe nayebisako kobanga te bandako wana ata eza oyebi ndako ata soso eza yango ya yo te ata ya biyanga te mais soki tozalaka mwa na tio moko wana toteka yango facile te masolo kaka ya ndako te oui misu mpe eza awa misu mpe ezalaka neti ngai na nanga moto nabujaka afrike nayaka mpe poto awa des fois na poto awa tosalaka na bato nanga moko tokooperaka na bango mpona des fois baidentité mpe ya bato mwana moto mosusu na babimisa ye esakenda na ye me misu masolo ekufi te eza nango tobetaka kaka yango tobimisaka ye misu bambongo donc nde yo oza na nga oza vraimen ya kosepela otambola na bavoitire ya bien donc okobanda olata bien donc babiloko bagriffe olata na yo parce que ndenge eza boye masolo nga nasalaka eza vraiment ya bien makasi oyeba nga bien te mais oyeba nga bien parce que ngai naza baisopation tout asalaka yango oui non batimbelaka te ozoi naza na bato na nga moko mosusu akutu bapesai nga kope moko befo nasala yango ya mwa mobali moko asa bima na ye me bambongo na ye atika yango asala me omoni mondele azala ere moko ya bakidiba donc naza na bato bakotouche me basignature to ekosalama yango ekende bien yango natestaki oka mpona masolo ya ndako ndeni tokoteka ndaka bato wana ndenge toteki yango mpe bien alors bacoopération mosusu ezali yo mpe na kote na yo soko omoni ata mwana moko apoto mosusu mpe ayeba na master na ye mosusu master na ye ezolaki bambongo ye aza na mboka mosusu signale ngai ngai na kosala tu kaka tokobebi donc dossier wana na kokota yango vraiment bien makasi oui na récupérera bambongo même bapilie tout nazwaka na ngai ata moto akufa na ye oui ata akufa na ye me ye akufi me dossier ekufi te ata kufa na ye tokodéclare kaka il est vivant mais na système ke non biso nde bato toza vivant mais ye aza na ye déjà sa kufa na ye sakenda na ye mais omoni sikoyo mare omoni nga na bajip mbongo ngango oyo kaka te ngai na ye soko na bitika bambongo ozokende na balogique ebelebele bamapape ebelebele ozolata oyo te nzambe akosala na nzambe ndenge aza wana ko abie moko mpe bokokufa na manque ya connaissance bai nyonso ya baconnaissance mais ndenge malamu te mais ndenge mabe te nde oyo ozolobela wana touche memene kaka rome te ok na obengo nabenga nani mwa nani copine moko awa boye natune nani mwa bamasolo moko na paris soka kobibisanga bacope mosusu chimene mawete ok à suivre zalaka tozalaka na contact ok merci pene azalaki yuma moko omona obenga yo mbango kaka mpona kolula yango omoninga nazosimba na jip ozomona nga mare yo olataka biloko ya bagriffe sikoyo akomi sikoyo kolenga kotisanga vraiment kotisanga mobali oyo babanda omona kaka na bajip omona nga baforme bambongo mosusu oyebi te akokota ye moko akodécouvrir yango na bambongo bato bakufa kovivre so na sisi chimene na obenga mpe papa lekini emiela miso na londres ayebi badossier moko ekufa ata joli misimbi motema ya prince mama pasi bango mpe bapesana batio nasisa na chimene nano récupéré bango kufa soni komona pasi allo ma copine chimene mawete boni malili boye ya malili ya poto ezosala oboye to ndeni yango nabengi yo poto bouger donc cope moko naza nango ya chimene
nayebi ke na bavie na nga mpe na osola na bango mais nabengi yo nanu pasi nasepelaka na yo mingi donc mosusu mpe mpo kokosunga nga okofungola nga mpe masolo mosusu parce que ngai naza boye na mbongo moko na compte na nga nalingi kaka nakóma nango ebele mpe te naza égoïste te faut kopartage alors ngai nasalaka na bacope moko omona boye totekaka naza nga moko te ngai naza leader mais naza na bato na nga oyo bayaka koapuye ngai omona cope mosusu mutu moko aza na lopanga moto ayebi mwa dossier ya bakombo ya bato wana omona apesi nga nga nalesi bato na nga toteki mpe bakolo ndako lopango na bango donc tosali yango déjà tala na 3 parcelles momba toteki yango usurpation ya identité mpe nakóma nango chimene donc nazolisa yo nabengi yo pamba te parce que moni nde eza boye faut tosepela na vie parce que vie eza kaka moko et puis ndenge eza wana omona na ngai na bandako omona bato misusu baotambola bajipe bazolatela bagriffe ntango nakoti na makambo nga mpe o ya nango donc bambongo bambongo moko biso kokufa nzala olala na yo okasa misu vie elingi yo te nzoka vie ezosimbama na bacourage faut na bacourageuse mpe donc chimene nga nabengi yo msusu mpe kote nokoyeba bacope mosusu mpo soki kasi sino na obenga mpe lisusu patience motema alphonse masakuba abengelaka cousine na ye asalaka basuki kitoko na londres francine de londres donc nasalaka mpe badossier ya bato bakufa mona dossier moko motu moko akufa na ye atika na ye dossier mosusu badeklara mpe te mosusu akufi na afrique baliwa moko abongo awa mona ngai na bato na ngai batushaka mwa bapapie omona mpe babimisi pilier ya moto wana mosusu babimisi mpe mosusu ata moto akufa te me tokobimisa mpe mbongo donc kufa soni komona pasi chimene toyebi kobanga leli mpona moto akufa chimene te na banda mokala ezalaka kutu héritage ya vie nanga moko boye vie nanga moko boye moto atikela ye ngango kutu vie nanga mosusu apekisa ye ngai nga kase nga mwa lupemba nani l'homme de l'ombre ale ajani nicolete atika masolo nzoka vie nanga wana oyo akufa wana moto akotisanga na kati ya masolo oyo na banda mokala te bareta donc ya bambongo ya malédiction mais esombe naosomba bajipe na bilamba chimene napesaki kutu jipe kutu na église paster pasambeli ngai oh limite alors yoka masolo baretard vraiment chimene bon nga nakaisaki neti okota mais chimene prison bobeta no mpe kaka me moza na mbongo na yo otikali na mbongo obangisinga mpe osenga nzoto malili chimene
merci beaucoup. Merci beaucoup pour le conseil. Non, bengo, merci beaucoup pour le conseil. Merci beaucoup. Tenaza nango déjà la catch. Le mandi il faut ni natika, il faut voilà. Natika. Ah, il y aura la prière à Chimène. Ok, merci. À suivre ma copine. Chimène. Bote mingi bandeko bomesani na kolanda série double face baope bolandaka déjà émission tozokende wapi format nalingaki après tournage oyo kobakisa un plus encore comme conseil na bandeko bokolanda tournage oyo nauti kosala si escroquerie ya makambo tozokutana nango na kati ya communauté na biso eza histoire vraie ya ezosalama vraiment pa ya bandeko na biso oyo vraiment baza abati na ndako na bango bato bateki yango bayebani te donc bato wana baza capable ya kosala makambo ya minene sur kozangisa kimia na bavie ya bato vraiment série oyo esunga ebele oyo baza na kati ya makambo oyo ba changer ndeko na ngai kozala te neti ndeko oyo azali ko proposer mama na biso Chimène il faut kozala lokola Chimène aboyi na ye eza na lelo ya bato ebele okomona moto alati bien alati donc ba griffe to adefisaka bambongo to atambolaka mituka ba cher nyonso te misusu omona boye azokoenvie même nzambe azoloba mutu na mutu ose contacter na oyo oza nango parce que kolula ekokotinda yo par curiosité moko okende ko découvrir ba groupe bato moko ba escroquaka bato groupe bato moko ndenge eza wana basala makambo moko ya somo na vie alors lokola olingaki vie ya pressé ekokotisa ba place moko boye makambo si osaliso na vie oyo kanaki te osala vraiment pour la bandeko bozosala ba biloko oyo ko escroquer ba biloko bato na vie po olali olamuki po oza na bana yeba yango tango bato bazokufa yo oza nzambe bazotika yo ozala wana pona ozwa temps ya ko changer vraiment tika série oyo vraiment esunga bandeko baza na kati ya makambo oyo ba changer parce que liboso na yo via malamu ezate ato sepeli 20 ans 30 ans mais ekozala na jour moko oko regretter makambo mabe oyo sali bato alors ezali bandeko bele bozomona vidéo moko eza ko circuler na Facebook ya papa na biso azolobela sino ndako oyo bateki bamoko bakolo ba responsable ndako wana bayebi te nani oyo ateki ndako wana pona koloba toujours bien malaki mutu moko aprofitaka nango jamais un jour ndeko oyo sali makambo oyo okozala na justice devant bato mokili pe puis devant Nzambe vraiment bandeko ebele oyo boza ba victime faut toujours kotikelaka Nzambe temps ako agir na moment oyo ye akitaka pona ko frapper. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozalaka mpona kolanda mama Nicole Moisanza et puis bobosana te ko s'abonner na